Pourquoi? Et ça, là, moi, battant. Et aujourd'hui, on se retrouve que les frères, les mêmes frères est empoisonné. Na kosa la révélation moko, on a za quoi kiser mon petit. On a za quoi la kisa musaki. J'ai vu notre sœur Penel Samba a posté les frères Esaïe. Na page na officielle. A benga épée, mon fils. Et ça, un mois que notre sœur Penel Samba a commis qui a dit sous ma sœur, quoi, c'est entre parenthèses. Les poisons là étaient destinés pour Nanani. Poison wana, ils allaient qui destinés pour la télévision. Bonjour mes abonnés, bonjour mes vrais. Bonjour Bandeko Balandaranga, Mokil Mobimba na pesi de Bambote, surtout ba vrai Yajika. Pourquoi j'ai dit mes vrais? Ezaba Obazakananga dans les bons, dans les mauvais. Tout le temps nazakana bango. Balinganga kandenge naza na mabe nanga na bolamu nanga en tout cas bangonde na benga ba vrai Yajika nanga. Avant tout, aimer, partager, aimer, liker. Na pesi bino bambote, je dis bonjour à Papa Joseph Magloire na kati Allemagne. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse abondamment, Papa Psychosa. Rien à dire, on est toujours ensemble. Merci beaucoup, Maman Saratola. Merci beaucoup, l'équipe Mobimba Jika Télévision. Merci beaucoup, Nalibota Nanga et Mobimba. Rien à dire, aujourd'hui, on va parler de notre pasteur Mike Kalamba. Rien que ça. Et notre frère Esaïe, si je peux dire, Eze Ndombe. Esaïe, Oyo Lelo Aza empoisonné. Frère Nabiso Esaïe, ndenge bakata kale na mukuse Eze Ndombe, azali nga na koloba ke fils aîné ya pasteur Mike Kalambai. Aza chef d'orchestre, aza évangéliste, azali modérateur, a telemaka liboso ya cher na kati ya église. Dans ta présence, il y a pasteur Nabiso Mike Kalambai. Aujourd'hui, on trouve que notre frère est empoisonné de vrai, pas de faux, pas babèze, pas eloko moko, que notre frère est empoisonné. Et entre les vies et la mort. Mais eloko moko ezo étonné nga, ezo salanga passe, que je n'arrive pas à croire, que je n'arrive pas à exprimer, que je n'arrive pas même ya kolobela ngo eza nini, eza que makambu ya bongo eza ko se passer toujours tout autour ya pasteur Mike Kalambai. Je vais déposer d'abord mon téléphone na koloba lelo ndenge na lobati. Makambu ya bongo eza ko passer tout autour ya pasteur Mike Kalambai, notre papa, notre frère que moi-même Judith Kalanga que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Depuis qu'il y a Bandan Zemboya et Zali Kambangolu, j'ai aimé, je me suis retrouvée dedans. Jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à aimer notre pasteur, à les soutenir, quel que soit, parce que tous abattoirs m'ont killé. Mais je me pose la question de savoir pourquoi la mort, pourquoi la haine, pourquoi ma Kambamabé, ils ont passé tout autour toujours ya Mike Kalambai. Les mêmes frères et entre la vie et la mort. Les autres se posent la question, est-ce que les allants qui poison destiné à frère Mike Kalambai était? Parce qu'on a tenté pour la première fois, ça n'a pas réussi. Moi, je peux dire que même pour la millième fois, je peux dire millième fois, ça n'a pas réussi. D'une manière ou d'une autre, nous sommes arrivés jusqu'à utiliser Zawadi. On a quoi Papa Nabiso Mike Kalambai. Je ne dis pas que non, Papa Mike Kalambai est à mon centre. Parce que la Bible, il y a un moment où il mon côté a c'est na moi à mon centre. Si on a se mettre l'élo devant plateau nanga, devant caméra nanga, devant babonné nanga mouki, devant population, to bateau bakolandanga, devant mes vrais, on a kolobali kamboui.
Ça veut dire que nazwa qui n'a nous temps le quoi ban nzambe. Na lo barate que naza mon centre mais na lo barate je suis chrétienne. Je suis né chrétien, grandi chrétien et aujourd'hui je suis toujours chrétienne. Mais je ne suis pas mon centre. Parce qu'il y a des choses que je fais. Si on me dit que c'est toi qui as fait ça, c'est pas dit que mon centre a cause ça la moitié. Mais chrétien a cause ça la il. Je me pose cette question de savoir. Quand frère Zaï aujourd'hui est entre la vie et la mort, c'est l'église où est bougé. Vous voulez quoi à frère Mike Kalambay? Vous voulez quoi à notre frère Mike Kalambay? Tout se passe tout autour de frère Mike Kalambay. Tout dit comme on ce qui est allé ancien, tout nouveau clip. Yande konabiso zawadi na Michel Bakenda. O est choqué qui presque communauté congolaise mobimba. Tozo kende wapi l'église. Soki biso bato mokili. Soki biso bato yo nzamba sala a permetta biso te to mata na ba niveau moko boye. To komi kokoma koloba makambu ya bao bazomi benga basali. Un jour to tia banzembo na bango po to adorer nzambe. Un jour to tia banzembo na bango po to kumisa nzambe. To komi na point to se mettre to lobela yango. Vous ne voyez pas que nous sommes arrivés na souka. Vous mona teke to komi na souka. Ce qui est logique à télémi pour nous balikambu ya Isaïe. Ndombeli. Qui est entre la vie et la mort. C'est lui le chef d'orchestre. On peut dire, je répète encore, le fils bien-aimé de notre papa Mike Kalambay. Mwana ya liboso ya Mike Kalambay. Esika motema ya papa na biso Mike Kalambay efandaka. Tolobite à 100%, mais toko chaka moi commentaire, moqué. Pourquoi? Makamunyo seko tunaka tout autour esika wana. Et ngana komona ki ete complot eko continuaka toujours. Tozali na ba vérité mususu tokoya ko révéler yango après. Parce que zali ngonga ya ko révéler yango te. Mais zali ngonga ya ko révéler conscience ya mutu. Conscience ya bato balandaka biso, conscience ya babone na biso, conscience ya bandeko balinga basepela pe kolanda biso. Pourquoi makambo nyonso? Eza ko tourner tout autour ya Mike Kalambay. Un certain moment, Dieu a fait grâce que le pasteur puisse avoir garde totale ya bananaï. Est-ce que vous croyez que le diable est d'accord avec ça? Moi, je peux dire que non. Elle est une semaine té, que to banda ki ko savourer yango, que to banda ki ko sepela nango, que to banda ki ko beta maboko siri yango, que to banda ki ko kumisa tata nzambe siri yango, et quoi? Le frère Esaïe, Ndomba s'est empoisonné. Et ce n'est pas du baisse, et ce n'est pas du blague. Le frère est entre la vie et la mort. C'est là où on se pose la question, c'est qui? Le poison devient d'où? Bien-aimé, je me souviens. Donc, Penel Samba a posté des photos des souvenirs de notre frère, Esaïe. Tout le monde a parlé. Baoba Tchakika na poste wana. Tout le monde a s'intéressé de ça. Pourquoi? Pourquoi s'approcher na proche à Mike? Pourquoi poster les frères? C'est à l'occasion de quoi? La Yesu zake obotama ki payen. Oyebaki Yesu te, oyebaki na yo eloko moko te, bandimiseli yo Yesu epa ya mutu moko boye. Ça c'est une autre chose. Kozongela Yesu, to kozongela Nzambe, eza ondimelaka ye déjà. Suite à la réalité à mokili, suite à makambu, suite à mabaku ya mokili, suite à mabena biso moko et permettre bisoti
tozongeli biso na masumu na makambo mibale wana na kolinga ba étoile nanga to ba abonné nanga to ba vrai nanga pas déterminé yango mais mais naza koloba toujours parce que eza kaka awa na média eza kaka na internet nde pesaka biso occasion ya koloba makambo eza koyela biso na motema to toza kopense kande nalobaka biso tolobaka lokola bango te nzambe apesa biso manière mosusu ya koloba mpo mokili eyoka oyo toza nango ya koloba estce mpo na ye moko estce frère akomi na baleveni ya makasi mpo banguna wana batelema kaka mpo na modération mpo na évangélisation mpo na kotelema na chaire to mpo na orchestre oyo akomi kokamba to mpo na bavoyage akomi kosala to mpo na élévation na majabu. Je me pose la question, nos ennemis, vous êtes là, vous nous regardez, vous attendez seulement le quoi serpa bombani na sali bulu apwa esika ka mwangolu moko boye mona ni cha to kangai esika ngana za ko se poser question yango wana poison ya ndeko na biso ezai ndombasi euti wapi ndombele si je ne me trompe pas ndombele euti wapi eyena senini. Et pourquoi aujourd'hui l'église commence à utiliser les poisons comme canal et éliminer les autres? Pourquoi l'église commence à utiliser les poisons comme canal à détruire les autres? Et qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui? Ce que l'engé vous parle, à sa fraîche, plein de vie, projet, accueillir les yo muto sali le gouvernement. Je sais que nous sommes aux sala. Et ça pour na bangote. Votre cible c'est Mike. Votre cible c'est Mike Kalambay. Tout ce que vous êtes en train de faire, et ça pour na bangote. Bango va sakunate et le comme côté. En tout cas, makambu na bino, to objectif na bino, et ça na moka Mike Kalambay rien que ça. Rien que ça. Papa wana to elenge mobali wana akope mate. Ye ako telema d'église a présenté bana te na lolenge ni. Ye ako vimbisa église te na lolenge ni. Ye ako fonda na kimia te na lolenge nini. Biso toza banani. Est-ce que toza banzambe? Toza banzambe? Toza banzambe? Les deux a introduction pour la likambuya ndeko na biso. On vous connaît. Bien sûr, on me signale que nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, c'était question de parler. Si la vie ou la mort de notre frère Esaïe Nobeli, Ndombe plutôt, est en train de mourir à cause de vos méchancetés, à cause de mon thème mapé. Motema ekotindika bino bosala mabe tokotanga bakoko na bino. Ça Penel. Personnellement, moi je n'ai pas un problème avec toi. Hein. Je sais que tu resteras la mère des enfants de Mike Kalambay. Mais il y a un problème de nous. Pourquoi à chaque fois s'il y a un problème? Partagez massivement. Aimez, likez. Prochainement, Tokoya.
na ba preuve o tozanango. Jusque là tozana droit ya olakisa babilo msute parce que tozana mwa connaissance moko moke toza limité. Tokoye ba source ya poison wana e uche pana. Nani achaki poison wana? Et bitch ezalaki nini? Et Dieu merci. Les frères est encore en vie. Abonnez-vous massivement sur Juka Télévision. Partagez, aimez, commentez. Si vous avez aimé ce que je parlais, commentez. Et ce que vous avez mawa, il ne faut pas passer. Laissez votre commentaire. Même amen, et ça y a bien. Et te souhaiter bonne guérison. Nande konabiso. O le loa zana mbeto hôpital. To yebite nini eko koma. Mais to yebike Yesu masi azana bomoe. Ako bikisa ye. Pasa bikisi ye. Soki azongite. Merci na Fabrice Mandaza kisi ma caméra. Merci l'équipe nanga mobimba Jika Télévision. Merci na oba soutenanga. Ba continuer toujours ko soutenir nga. Soki Yesu masi Nazareth azongite. Tokutani mbalasima. Ciao.